C'est l'honorable Zakaria Babasu Agoyaki ni lobby pour sa conférence de presse avec sa passeport, il y a musicien Mouaboué. Donc il y a tiki quoi passeport on a qui tient va je vide billet qui fait les je dis des nuances. Mais vieux ça que l'on Simbaki passeport il y a délégation à Batunyo surtout passeport ba Kofi ba Fali Batunyo il fallait ba que la délégation. Il y a dans liste ana il y a Simba ba passeport. Mais passeport moko ikendaki na maboko ya vieux zacle ya remettre ngo na maboko ya ba journaliste bana tuo bo uta na kacha wenge maison mère botika kofinga wera po bopesa na binote bo apena pepele bo niveau muke bandaki moi bien na ba débit nango o mona koto ba fali baza puisa na kwa na ye bill pe koto puisa na ndenge na ye kote kuna sata de nuance pe puisa na ndenge na ye na sata de nuance na ba bill na sata de nuance na ba Bill Clinton na ba tuana nyoso to soma na mutasu na succès azate OK ngana abota neti mabata est-ce que moni mwana nga moko azolela na internet ke na papa na biso azolingo soutenir ngate Minervale ngana mikomisi na nga journaliste internet papa na nga vraiment bozo mona te longi na nga ote so ba musicien o ba na bango lelo ba lela na internet ba na bango lelo ba leli Minerval po bazwa ba examen d'état bo sala bango ba analyste to ko sala pe analyse sata de nuance mwana na yo a souffrir sata de nuance mwana na yo a souffrir mwana ngope bokokana pe makasi bongola miso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungie mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement ba Colette azui solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela est-ce que na mutuel misunga tembezali ezate abonnez-vous massivement à Wandé Source qui tape dans le terrain à récolter l'information et à vrai s'il vous plaît donc Total Africa Info Afrique Bimaka
bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, l'ouvrier de Gloria. Là, vous êtes partout, vous êtes branchés sur Afrique Info. Moi, je vous aime tellement trop. Merci pour tout, merci pour vos soutiens. Quand je t'ai un peu un problème, vous avez qu'un peu un forte finger, moralement, physiquement. Merci à vous tous. Je dédie cette émission avec Gauthier Mascotte, jeune de banque. Merci à toi pour tout. Merci à Ouli Mouchou, le véritable codinique. Merci à Edomo Patas. Merci à toi pour tout. Merci à Mamie Miline Zamatou Spételambeto. Désolé. Mon agence privée, je te salue. Je le Moussounga et tonton Lusanga là tu es aux États-Unis. Merci à toi, merci beaucoup à tout le monde. Bazara branché na Afrique Info pourquoi poursuivre de vrai de Gloria Langui. Je suis né le 17 octobre. Ce qui nous a passé ngolu ya kozala na vie hein pour dans un mois le 17 octobre est tombé un certain jeudi. Tozala so tozala na Congo awa to na Kim to kende ko liana ba homme de VR na orphelin les akaka to kende ko melana bango to kanisa mona o amukenza mba opesa. Merci à tout le monde. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Nazana Ken Piana, Pito Palais, Ken Piana, Gloire Bossolana Ken a bâtiment à Sika, Ken Piana, Ken a tout, maman, Ken Piana, a bâtiment à Sika, tout na Ken Piana, sko musique na biso na zomo nangozo ki ndenge nini Ken Piana ndenga mona ki bikito na zaki na Côte d'Ivoire est bila rova na Côte d'Ivoire bila rosa gère musique mona ndenga betaki na concert na matanga ya Ange Didier Arafat est à s'occuper ko sala gère musique à bongo. Je sais pas, je suis avec Ken Piana. Le roi la vérité expliquer son ambiance sur les gars na Côte d'Ivoire. Ndenga mona ki mamsu babi fallait pas fouter hein fallait fouter Davido ale bango nyonso Davido beti bango na sidiki baganga ba king na bango suka ka na aéroport Angila kuna na Côte d'Ivoire ba mona le maître et mona les a Davido ce qui aux azana biso ko fungola caméra tout ça est fort malgré tout ça malade tout ça est fort tout ça na Ken Piana Pito Palais Ken Piana bonjour. Ouais bonjour Gloria Langui nga banda nanu premièrement nanu nazopesa nanu mbote na mama si de Jimampata Mama Pasteur, Motema Ranson. En tout cas, ma si de soki ba mama boy na Congo baza 10. En tout cas, ma bale kufate po bozale belé batu babando copier des exemples na couple ya Yangiama de la forêt. En tout cas, na pesi ba mbote ya danger et pas prophète ya munene ya mboka na biso awa na kin prophète Emmanuel Dodi. Emmanuel Dodi en tout cas ba mbote belé merci pour na soutien. Pour na mona ki vraiment prophète Emmanuel Dodi ayoki Ken Piana mwana botami o sentir pena ke na ebite o yaki wana ezalaki liboke ya mbongo bien valise ya mbongo nde landaki mwana hôpital simbaki nini mabo oza comprendre batebele ba avion Ken Piana simbeli prophète Emmanuel Dodi kisi bela mbongo boyaki otinde na bite bon sale ya Nzambe vraiment ya solo wana en tout cas mbote atona prophète Moïse donc naza wana Gloria Langui. Ken Piana Pito Palais, tout le monde babi, tout ça l'analyse, tout ça la Ken yolo baravité tout le monde. Album ma fabrique sur mon angondeni, album na biso tozo là, ah album ya mettre dans nos cibles. Ozo mon angondeni ndo iba ki fabrique na album nezo kendeni. Bon, ça to fongola pena parenthèse ya vérité. Ngana loba depuis fabrique za bimisaka ba album on a net ezana moi échec makasi na sens que Fabregas to yebelie era lança ka ba nzembo moko promotionnel net premier libanga boka Frank Stemai nzembo ngo zala nzembo nini mo père mbele Jojo Ngondo o santé pena ke nzembo ana ere bandika promotion e kanga kini na seconde yemba ona e kozonga se na mo pepe ngana ko yemba te po obungsanga mwa baide ozo comprendre. Donc, mais à tout c'est comme si ezalaki na secret moko na kati ya Villanova. Secret wana to lukato yeba. Comment na moment oyo Fabregas a préparé abimisa album, bina filé pe amibwaki ka na même moment yepe abimisa, mais bina filé azobatama na ba respect moko boye, peut-être kozala pe ya litio. Ba respect o bina filé azolaksa Fabregas et kozala ya litio peut-être ayebi ke si na botoli makambo mo boye tika na flatter Fabregas
na ba respect. Pour tout le monde, c'est comme si ba moto to ebelaki Fabregas. Ce qui a lancé loko et simba na seconde, makambo ngona tie komi ko sala retour et pas bien affilé. Vous comprenez? Bien affilé zo mbane banzembo mo boye. Et ana moi sens mais ils ont accroché mbala moko ya mbala moko. Donc na ebisa Fabregas maestro a renforcé la promotion. Parce que promotion, il y a renforcé la promotion. Mais l'album, il y a tout vraiment. Et décoller, pénalité, vraiment l'album à Fabregas. Et décoller, l'album à Fabregas. Hier, il y avait une surprise, on a répété tout à fait pour pas. Gaz Mawete, écoute la fallait pour pas. Dans mon commentaire, ah, yo, il est bien. Ils n'ont pas dit que les gens comme baki azwin tabala ti se couronne boboé gaz ma wote po ya comme lobi ke ofala za fiti na ngai oye kuna bayambi wa peso micro yembi après tant ko mato baki via lingaka ngate via za fovie via za mutema mabe ba ça que exemple par rapport à Innonce B. Bon côté là déjà gaz ma wote ngal au moins na musique azane musicien mais na âge ngana za vienne ya musika il faut moi respect pesa la gaz ma wote na ko benga yo tozwi ba rendez-vous Ken benganga airboy Ken nazolala. Est-ce que Gaz Mawete nenga zawana? So to bito pese 1000 chance. Que falia sungaye, falia tia epoa, falia sala na featuring, falia pese makambu. Na niveau ya ba orgueil onde kona biso azanango. Nana komi na aura ya succès te. Moi lelo abatumsu ba boule obeti moi 3 chats 4 chats ekangi esimbi kinawa. Au boulot comme il a succès. Vrai succès à la réforme, bando ben so pe na ba Cameroun. Kenda déjà, kenda ba poto que qui n'a tourné dernièrement. Ko kende poto eza nango gravité. Est-ce que ya kenda beta ba concert na poto? Abeta azam taboma musique. Obi? Azam na producteur amune boma musique. Boma musique aza producteur, c'est lo rande boka ba producteur ngona musika. Ndeko na biso héritier présenter biso David Mosso producteur tout ça. Est-ce que David Mosso ngo tozo sentir makamoko malongezo salim. Batu ba commande ko impressionner batu. Ke naza na producteur anaza ngazo expliquer au glo langi ba producteur tout ba koya na bango. Boma musique ezamba ya Youssoufa. Bon yo kansi soki Youssoufa za na kati ya boma musique ndo yebisanga za place à danger. Kendo bosa mamolo ba umeli malala te molo ba bongo soki Youssoufa mutuma bwaza soit producteur Youssoufa ndo yebisanga producteur angwa na mbongo yo kansi ba tala ngana coopérer na ba producteur boma musique de akwa sala pa ane na l'arte ane na moi budget mo boy soko oyebi ne boma musique to na yebi très bien asa muto wa manager ba artiste boma musique ya onde loni zela na kombo na ngana oken pia na boele ki komba boma musique ya non impact o kompa da boma musique wana yoko tuna nga kute soki na yebi yende so botuni ken pia na ken pia na yebi très bien maloba na français na anglais na chinois c'est normal. My God. Donc baboma musique wa so yozo era danger pour ala na Congo te aza place mususu mais eza na ba produit tala ba vient na so ba producteur rebelle ba koya ba mbongo to ebelaka ba fait Gauthier Mascotte ba na ngo soute ba Patrick Mayangi ba suna ba mbongo bongo te ozin David Mosso pe aza suna ba lara bongo te kala ezalaki ba artiste et musicien bimisa album yozu ba CD na yo zotekela et tout ça lelo comme artiste et tout azoteka en ligne. Mbongo zo l'artiste mbalama on a continué à YouTube. Ozomo na place bambi ba producteur. Ba vient na so ba Gauthier Mascotte bazalaki soki aye ko produire artiste akoza même mouvement mo mbapele bino na bakar. Mais lelo ba biloko wana ça matin yo expliquer ngate ke soki Gaz Mawete comme azana boma musique de soki gloria. Ngana conseiller nde alongola na no orgueil. Achana na orgueil na poche. Achana no orgueil na na kati ya poche. A respectera moi ba rendez-vous ya batu. Biso toza bambia kati. Yo kansi nga pena ken pia na bandi succès na mboko. Emso Gaz Mawete wala tano uniforme. Siko yo kuti mbiaka moko boya banda TV depuis ba 2004. Yo ye succès ka ya sikoyo. Mbiaka na zo peso rendez-vous ozo échapper boye. Na habité. Donc bino bo respectera ba rendez-vous ba tambongo so ifali abengisio lelo ya karep wana mbangu oko ya na mabaku da. Na habité.
Comment esprit congolais il faut qu'on respecte le rendez-vous à Moutambong. Là, vous savez que poser des questions polémiques, on a monté les cas dernièrement, on a publié qui est bleu, moi, bon, on a posé des questions polémiques. Il y a des tel boboya, on a posé des boya. Si quoi, talent na ebeli propriétaire garçon, na mona ke pena swag propre bongo, mais tala moi c'est salité o to ki ba voice bimi na fia na bazala obeta. Tala de gars salité à moi ah yango mona garçon mususu a propre mais so tali moi c'est bima na donc na yo moko okamwa na niveau pena agezi mawete wana bon na habite peut-être fia ngwa luka ba base mais gezi pena so yo za obeta na fia na vraiment en tout cas, on a choisi mon mite. Quel piana Côte d'Ivoire et na Côte d'Ivoire et indaki de Congolais va présenter Bazaki na Côte d'Ivoire parce que babi fali pour Bazaki incapable à causer qui est oh azana ya robeta misika mananga pa mona ba Davido comme kosa que on azana mawa blo mo bongo mutalongo soni zaka Davido tout le mission Congo même à Brazzaville ba oxy biso soni Davido na sidiki ba sali ya minene waneza langage ka ya ba Congolais bazande biloba loba Davido aye nanu matanga nanu alakisi na atitidi nanu mabe aye matanga na kilote fali aye matanga etange responsable alati costume na tout ça aye azana souci ya ndeko na ye petit na ye à chaque moment akufi aye azana souci yo mona ite fali babeteli nzembo basala fitting na DJ Arafat ayembi batu ba bouger ere komika générique wana kaka yango omona ndenge stade tomboka kite stade crier za na besoin ko fali ya banda makam a démarrer ko ba makolo wana peno est-ce que David a sabi misa dance mo bo peno santé pena fuki mo bimba comme tala Davido ayakinde a oseki sabatu pour place à matanga balata ensemble ya pantalon Davido ayena kilote atumso ba boule peut-être Davido M sous azana na ballon moko boye to landa M sous balle ana bimisango na terrain pour koya na kiloti bon il faut oza M sous M sous joueur mais il y a artiste ayo la master na kiloti et ça la qui propreté polémique ezana Abidjan makasi balobi Davido a saboté matanga ya DJ Arafat bah bon mais oui polémique ezana makasi polémique à Marasito, c'est l'honorable Zakaï Barabasso Yakoyaki ni lobby pour il y a sa conférence de presse là que ça passeport il y a musicien Moboué donc il y a tiki quoi passeport on a qui tine va je vide billet que au fêlé Jésus de nuances a voyager passeport n'a pas fait mais vieux Zak lenda Simbaki passeport il y a délégation à Batunyo Soto passeport ba Kofi ba Fali Batunyo so il fallait ba que na délégation yenda zala na liste ana yenda simba ba passeport mais passeport moko ikendaki na maboko ya vieux Zacle ya remettre ngo na maboko ya ba journaliste ndeni parce que on a petit basola bien ah petit ne basola bien mais ba asoli bien te pour promettre avec nazoya ba fandisi avion 30 minutes pour na ozela mutu aye te vieux Zacle va na passeport de lobby azoya kozong sa passeport wana na maboko na biso ba journaliste to kendo tikela kolo passeport tikela kolo passeport mais à part ça ba big prestation ya Bill Clinton Bill ameki boye be simbité ça alukela kiwera non Bill ameki te ke o simbité moni bakoko di la so opéra déjà balinga mutalo ba mabe habileté pourquoi dit la sauver à Bill bazara pire on comprend Bill Clinton nakacha Abidjan pour ba pese poids il fallait ba tchelega ba générique abeta na maison mère yango mona kanga lobango bana tuo bo uta nakacha wenge maison mère botika kofinga wera pour bo pesa na binote bo apena pepele bo niveau muke tela Bill pour peser na Abidjan il fallait ba tchela générique ya sola bien. Est-ce que Bill Clinton, depuis à l'ongwa wenge musique à maison mère, a ça combien de génériques? Mais pour avoir kilo, avoir moins poids, il faut bâtir la générique oyo, a bêta na kati ya wenge musique à maison mère. Yangwe sala ki Bill, moins poids, Bill pay. A bêta na ba stade africain moi kala. Yangwe moni Bill azaki ne sengwa longoli sengle, azo pepa. Ozo comprendre? Donc, a pepa. Pour makambwana ya kobeta na stade à mon angompe moi kala. Mais Bilaza garçon moko ya ko encourager parce que ya féliciter pe pour nga na kenda na Bill Brazzaville abeta na stade Félix Egwe
mais na biso asala plein moko na habité soki eza na musicien moko asabeta na stade na sala pla bon. Donc c'est ça. Voilà, je suis avec Ken Piana, Pito Palais, tout ça canalise par rapport à la musique à Congo, par rapport au Ndeka Blobara. Nous sommes obligés de parler de ça. Merci à tout le monde Baza Branché, merci à Edo Mopatas, merci à Veouli Moucheni, et à Guigui Boko, le jeu de Salia, tu es quelque part, merci aussi à Sylvie Mbembe, Maman Dan Chako, Maman Betsa Menaka, Maman Brujou, je salue, Maman Alphonsine, merci à vous. KBG, merci à toi. Ken Piana, tout le monde, la musique n'est pas Congo janvier, c'est au commune en mois de septembre 2019. Bon, Glo Langi, Nandenga Mabete, musique à Congo, et zo kende na olala na sens que ba vient na biso o bazala ko sala pena puissance ya musique. Ezala ba vient na so la 3e génération na 4e génération. Aux génération ba papa Wemba, ba Kester, ba Kofi Olomide, ezala ki génération moko puissant. Vous comprenez? Après, la sous-génération Wenge, et c'est là que 4e génération, la 3e génération, c'est là qui vraiment Kobunda na makasi. Aussi côté Jibe côté au succès à danger, Wera côté au succès à danger, Adolphe Dominguez n'a quoi na succès à danger. Mais les autres hommes na siko le contraire. Le contraire dans le sens que ba vient na biso ana o 3e génération, na 4e génération. Bango déjà basala makambu nyonso tu ya minene o il fallait basala bakoma déjà ba riche batonga basala nyonso ana o ekomi pe moment ya bandeko na biso pe ya ba 5e génération babunda bitumbango bandaki moi bien na ba débit nango o mona koto ba fali baza puissant na kwa na ye bill pe koto puissant na ndenge na ye kote kuna sata de nuance pe puissant na ndenge na ye mais c'est comme si na sata de nuance na ba bill na sata de nuance na ba Bill Clinton na ba tuana nyonso tozomona muta yesu na succès azate déjà musique soki mutu atikali na trône ya musique atikali ka mutu moko et ça la rapena bien tende to mona lelo musique ya lelo c'est comme si fali succès a fali atikali na succès ka ye moko tandis que succès senga bozala ta moi 4 5 personnes yango bomona fali azobima bima trop ba contrat nyonso ezoyaka ninga babina Philippe Makoba ye ba Ibrato ba Gezma bina filenga na compter na compter na liste ya ba musiciens ba sa succès yo kansi yo tokenda pe bakati ke dingwa zipe na papier mouchoir baloli bo beti mu pepe batu bakoyi da lever du pouf wana ya ba succès ba bina file ya ba papier mouchoir ke dingwa tomboli bo ya popoli bo bino tu bokoyi wana eza ba succès otomona na ba église que pasteur a tie fire bino nyonso tu bokoyi oza papande biso to lobela succès par rapport ya succès que succès moko boye mutazo sala banzembo ya bien ba mélodie ya bien succès wana mutu wana pa zo bénéficier na succès wana pour lelo na yebisa yo musique na biso eza ko kita ozomona pena ba artiste mususu oto yebaka ya danger na mboko oyo bakomi okendo somba banda kuti na ba mombele place Robin va na lemba na yebisa yo musicien soki abandi okweya oyebeka na biloko osomba omona pena ndako mwa boye Robin afutela so $300 na mombele po mombele za quartier mwa boye ya ba musicien pauvre nde bafanda kuna omona ka azule mandaza kuna omona ka kabuya ndazala kuna donc kuna ndako eleki $30,000 na ndimite kozala déjà Mundibu avant na lemba super yondo confondre yana biso Mundibu azabo soko mina fikini na simama bende afikini problème comme yo yebite yanga na apesa information déjà soko tele artiste ozo préparer retraite na ye que jour na otika musique place na okendo fanda so OK ko préparer retraite place au fanda za na mombele donc la kisi que niveau ya artiste et musicien comme pena trop bas Fali pour handicap la merveille. Fali asombi ndako na Milan, na Italie. Place pena que non, ce qui lelo carrière musicale ne sili, place Fali akendo fanda. Asombi ndako ya $2,500,000. Ozo comprendre? En plus na ko informer yo pongande na bo na komaka mutu ya kishex. Fali azana 50 bisi ya transport. Oe bula na Europe. Europe. Nazo expliquer yo Fali azana 50 bis ya transport. Wana za makamwa bwe babete la rabiso lisolo te même pas ba proche Fali. Même né na pesi moi na kombo sous le kauka, sous la yebisanga secret. Fali azana 35 taxi, kaka na poto wana. Ozo mona ke artiste moko boye,
après avoir kosomba ba château minene na États-Unis, après avoir kosombe la ba makosisi parler na France, o santé pena que non. Kaka moment ba yo ki fallait somi ndako na Milan. Bango baluki yo biso pe mikolo il faut to somba bango siko ba ko tomber na Mombele ndako ya 30 000 dollars pour côté kuna soki ndako za cher fait à 30 000 dollars. Donc c'est ça. Yango na lo ba musique na biso eza na besi pena ya makasi. Bandeko na biso bosala ba effort ya makasi. Surtout mingi na opesa conseil mingi na master na ngai. Héritier Watanabe, héritier wa garçon moko yembaka très bien. Oza chansa. Héritier, ngana staff na biso nde to tambola pena boye biso tout pena to se positionner. Au moins pena dadi mandunga kuna ingénieur donc atonga ba parler à danger. Yo salo kese. Souci na biso ezalaka njo nzamba pambola yo. Musique na ope kende liboso ngazalaka wana te pona yaka. Po ba komisanga net bato msu ba komo keni batindaka ya finga héritier. Siko makambo nga na oloba na finga héritier. Yaya oyembaka bien, zala na ba conseiller bien. Via boîte kaki para kokolo tout ça au monde ko avancer ya donc ngana ko zala wana tena ya kana finga yo so mutango atinda ngana finga yo yo leki mutango na 6 ezara na ndene babi comment mukala fali yolobela ka fali yo to lakisa mozo a salaire à $50 pedi badiat ngasoki na komi mukala net ya fali na osepela nango makasi moko impossible. Soki nga communauté mukala fali na sepela nango makasi moko na ebisio Gloria ya ba blague te. Est-ce que ba ke ba vie na so ba sakombi longo ana ba peya ba parler à danger. Joza olobela mobutu ana seria impera nani. Egwa ke ngambo mer so egwa ke. Enani? Egwa ke so ngombo mer so egwa ke so nani. Comment nezana? Ah? Ah. Comment loba? Emaningulu so emaningulu basa batu mo boye kaka ya lobela ka mobutu metala siko ba héritage bana ngona mboko oyo siko yozi neti ngande na bo na sepela to ya bo bambela nga keni fali kasi kana kifali ana boye bisanga na yo jour mo na pres ngape batu ba koma benga ka kombo na wa ken na bi président na locataire est-ce que batterie moi ba $10 000 peut-être kama pe ba côté na bi président pesa ka mbongo wana na kendo luka lelo soki na terrain na nga na moi terrain na nga moko boye c'est grâce à Fali Ipupa siko soki na bando sale la pena kimuka la pena na tiango pena kimuka la na fandeli yango boye mais bo lembanga na bakara danger nga sala kande makambo na loba ande vérité soki na lobi Fali aza numéro 1 na kosi na nga te. Est-ce que kimukala mobwe woko sela no mutu makambute nde kimukala ngwana dona ko sela nanga mutu likambute nde kimukala ga yangwana po Fali eza moins difficile oyo ko sela net Fali makam po totalite depuis année États-Unis fala sala mpia ka bolobela ngoto bobele ka plein mais Cameroun ne boko bimisa bolobi mbango siko États-Unis ville ni nango Fali asala mpia po ba image tout ezali. Ba image ya partout Fali abetaki ba image za na internet. Eza kana image mon côté au place Fali asalaki mpiaka. Sata de nuance nde auto sala mpiaka na na Cameroun. Na ba photo ezali. Siko sata de nuance asali mpiaka na bino bolingi bo transformer. Siko bino bolo ba Fali asalaki mpiaka. Bo pesa yo sata image moko parce que sata de nuance auti Cameroun na beti to moni pena mpiaka balaki biso na nde garçon na akio menacer sata de nuance to comme yo mi benga Satan mais falo sala miracle mutango apumba ta likolote kian pia na pito pale na yambaro émission mo eleko binanga yo makamba bolingo linganga no tolo baka ba je t'aime te mais ba okamo ken pia ozo boto botande ni po bi makamba je t'aime ngana tana te passer dans la ndako suka na ndako ko makamba je t'aime te ba bizo ebino ngote sko ze mezo botamandeni en tout cas moni eloko kimisanga nazala mourete po bana basi soki bazuka lokito moko yaka na zemba mo ya moninga siko na kimaka tala Gloria ngakuta tata nde baolo bakeno zo bota boende ninga na bota na le roi mabata OK nga na bota na ti mabata est-ce que moni mwana nga moko azolela na internet Kiona papa na biso azolingo soutenir ngate Minervale ngana mikomisi nanga ka journaliste internet papa nanga vraiment bozomona te longi nanga ote
est-ce que moi nanga moko asi aleki TV so ba musicien o ba na bango lelo ba lela na internet ba na bango lelo ba leli Minerval po ba zwa ba examen d'état bo sala bango ba analyse te to ko sala pe analyse sata de nuance moi na yo a souffrir sata de nuance moi na yo a souffrir moi na ngope boko kana pe makasi siko nga moi nanga moko azolela azana ete dengane bo sala nga sujet. Bon, nga mutu na abota neti mabata ngo kasi nde bolobi na abota neti mabata. Nga na sata de nuance nani asiko na banebele. Po sata de nuance soko ke na kitambo okuta bango tala ebele. Na bandala wanano. Na visio na bandala na na visio na sina moni si couple si famille ke bana bazawa nanano. Oso comprendre? Donc Olie bozo conseil na nu mingi bopesa sata de nuance bino bozo mutu mo bazana bana 4 ya pamba. Pona mona c'est comme si bana 4 na ngana ti batu babakisela nga 0 mo likolo batu babulanga na bana 40. Ngana bango 4 ya pamba da 0 wana botiaka bolongola 0 wana bobambela nga likolo. Soki na kisa poza ki yo bolinga mama ba je t'aime te mona ngo za distraction. Sikoyo ozo botandeni obi olinga makambo na makambo ba je t'aime wana za ba distraction totale. Ero moi ça bando bengo oza wapi ko? Bébé to fan yo benganga mukolo boye bébé. Na bajo yo mwana mwabo ya mukenga na lingio après yo bambeli nga su kombo ya bébé lisusu na lekio msusu na 20 ans via 15 ans d'âge ali yo komisinga muto alata pampex ba basi akini basaka na ba mibali boye na comprendre rate o mona penake azui pe na téléphone na ye po makombo no ken pia na abosa ni kombo ken achepe na bébé pe aso benga ko be neti ngande na bwe na bosana na mbula na lata cash kush mwana moko boye poka na yebisa ki je t'aime ko misinga zoba na yo ba je t'aime na lo ba onde ni ozo mona te na zo éviter ba problème ozo mona ngalinga asko ba biloko wana te c'est là ndé passer sa boti boy tango ngelo teno peut la boti o beneni tango mone mwana na ba parole belé ya mo wana vraiment kuti mwana bota mi lo beneni. Non, dans kuti moi na botami na osenge nanu na osenge ka merci hein. Merci nani. Mama. Glolang. Ouais ça makamo na habité hein. Eh. Moi si na boto ki l'hôpital kuti mwana sule. Sule ala libo kauka ala libo. Okuti mwana mobali. Olobaki na patience nini? Tango kuti mwana. Non, na lobaki na senga ka merci nzamba pambola yo. Te baba Kansi loba soni. Yangi ya mabenga mama si dejindeni. Siko ngana apese merci. Merci nani? Yo pena na éviter. Eh. Na éviter. Quel n'est ce nom? Moi si na boto aller na kumoko ki passe bota. Azole na kombo ni. Non, le lara ya ken ozara pe otikanga ya ken. Nga za ya na ya na ya nga na masana ete nga za ya yango mona nga te ko lingana nga babolingo bana neti mwana mwa mukia zwa numero na ko mane ogangela nga na ko bozara nde ben poli boda ba te balinga bana ba pecho ba benga so ba odiana o ben poli so si tout so ko ebise je t'aime o memingambo. Oh, tu ça passe au bota bole abenga ya ke no za passe au bota. Il faut répondre ni. Et abenga nga pena ya. Est-ce qu'on répond ni? Oh, non abenga patience ko. Mama, tu ana temps lukala. Tu ata bolingo belete. Si bima bongo na mbetu abenga na ka ya ke na patience. Mama, kaka kombo na kombo mama. Gloria. D'ailleurs, quand tu es na mutu mo bwe na okoko sa moi si na ba parole bébé I love you ba bolingo kala. Wana ba bolingo ya kala. Ba bolingo flatter. Ba bébé ko boyanga na nute ko lelisanga na. En tout cas nga biloko anezala te. En plus ngana no moi si atoza moi si na nga parler. Ta fanda nanga na mbetu soki ze belé ba 2 heures de temps. Ponga côté na ko lala mso 3 heures, ba jour mso 4 heures. Mais 5 heures du matin, il faut la mouka déjà na bande sport. Dans 6 heures, on a lavé. Bibima bima na bande. Na moi sino bo solo na butu te. To solo neti nini? Na butu na solo na moi si na nganda ku neti nini? Oh, Ken, ndi bola bo solo. Yo kan singa na PD.
kende na boye na yena bando sola na mwasi ebele yo moninga na anete jazz ke soki ala na mwasi nzete etelemeza te nga soki tala mso ya lisolo eza travail ale na kenya mso na teore mabende na nga esili nango passer rapport ici ebongo nga na apede moto azalaka pede na apede te baforce de frappe ya makasi kuta eza awa baforce oyo biso toya nango bato baoluka bamela baankoro bazwa bamongobo mpo bakoma na force kaka kena nango ya naturel sikoyo ndoza ba otosali bebe limbisanga mama limbisanga osala yango te te makambo ya babebe na bamama nanga asala yango te to makambo na bino yango te naosala yango neti nini na ye na baparole moko na bando bondela mwasi ke no moni te nga biloko wana osala yango te nti bakofi bayembela basi mpona bafali oregretare omo oloka baolekisa mayele na kamwa ekutu fali nzembo bayembaki wana na bi fali arespectaka momi so nga mpe nakomaki na baesprit ya fali o bien yo oyemba te te nga na oyemba te atoyembela mwasi ndako kaka boyembele bolingo osala te bon nga pena na ndenge ya normal nga mpo na nga namonaka mwasi nde ifa yembela mobali oyo eza réciproque te komaka biso kaka toyembelaka basi mwasi moko te atikala oyembela mobali ne koma parce que c'est pas le bano je t'aime te ayebisanga je t'aime bambala ebele faut répondre ani soki ayebisinga je t'aime nga mpe nazongiseli I love you esili dala omoni makambo ya bolingo eza badistraction moko totale makambo ya bolingo kobota nde kobota c'est normal quoi kobota c'est normal touta na betapi moko boye ya bajeteme yana wana ya betapi ya kala ya booluka nanu bofandisa foye ozo comprendre yokanisi comportement oyo ozalaki nango na bomwana ere olinga mwana bato yango kati donc bobumbu wana ozala nango atati pendant 20 ans ya kobondela baparole d'amour ebele mais non tosi tokoli bana bakoli bana baotanga bantiki lelo bebe suleka uka ye donc il faut moi baparole mosusu il faut kodoser moi si non nabimi nake na boulot eza ndeni esili chérie tu vois nake boulot je t'aime beaucoup bisous bon soki nazalaki garçon moko boye peut-être na trichaka libanda nde naoyele baflatterie ya lokuta ya baparole siko nga naotriche nanga libanda te na bando kosa koso na balangage mpo tokende nango wapi mpo libanda naotriche te mpo so nazalaki na trichaka libanda peut-être emso couloir ya bandalo nyonso emso bafie ebele bayebi emso ken piana ntina kati me ngai emso naoyebisa yo apa patience Kinshasa mobimba muta yebi emso ken piana kacha ken piana zate po bolinga basi te eza makambo nde sikoyo volonté wana nazala nango te mpo mwana mwasi aya bendo bachance mwana mwasi oyo eloba botutu basi bamemela bato bamalédiction basi bana makambo ebele ya mabe yo monana oteki obandi ovivre na fi moko boye makambo nyonso ebebi ken piana tose miso awa lobela patience elo mo pona beba sika siko lobela patience elo mo na bolingo pona bebe sule oza raison en tout cas nayebisi azala calme mote c'est là te nayebisi vraiment azala calme vraiment mobali oyo azwa na vie basi ebele balukaka nde mobali ya boye vraiment ke mobali moko boye à part yo na Kinshasa mwasi mosusu ayebi nzoto ya mobali donc vraiment aza te. En tout cas, merci pour na cadeau ya bana. En tout cas, nga za reconnaissant ye pena na boulé. Ba mariage yo pena batu basala na kati ba bato pena ya gaya. Ye pena il faut mariage mo bo pena ikendo sa masiko na Turquie. Poko na ndeto zo pena masuwa mobimba to louer. Donc mariage pena ko célébrer ngo pena bien. Quel lobele ba parole à bolingo. Ba parole à bolingo. Ye mo ga yebi ke ken azala biloba ba bolingo venate. Vous avez compris? Ba parole à bolingo nyo surtout et ça les marathons na micro. Et ça ba pratique. Vous comprenez? Oh tout le monde est biloba loba. Oh mon appel boye am so oteli mutuma bo micro. Azolo ba parole à bolingo ya makasi, mais vrai soso ya ba blague te. Parce que yemo ka yebi place aza. Yebi ke oh léopard te. Muto gloire azo senga lo ba parole à bolingo léopard. Ngana ox. Tuna ba film moko ya Afrique du Sud.
bamona makambo 3 personnes yo tricharaté te ngazo na Kinshasa ngazo batuna bafilm ko na Afrique du Sud bazalaka 3 personnes baba sud africain tuna Julius Malele bavoloba babi me moto yo auti mboka ne o kino sala partout partout ndeni oh tuna Julius Malele o yebiso babi me garçon auti mboka no au sala partout is come from to dire au sala partout ndeni laxini obi basimisa tout quoi o santé pena que non de 0h à 9h ba expliquer bango balobi yenenga zabu auti na mboka mo bwe balia kananu babilo moko za naturel babilo mo za naturel e komi makambu bakyo beta lisolo mundele moko ayoki kuna mundele ayo lukanga lisusu misatu bazo ebisa yo eza oya silisi o kuna pe se protéger na ozora ta préservatif bongo na la tango te pon wana zo biso makambo na aloba ngo na sentiment ya mikote na aloba makambo nga okosa te to tricha na ono za tricha no peut passer soki ba voyage ayebi ye moko ayebi ke eza na voyage moko ke na tricha libanda mboka tout ça mo bwazala pe soki a raisonner ngo pesa ye ba méchant mais nasenga de ba pardon senga ke pardon de chérie pardon mama limbisa ngai ezaka ba bolimbisite mabende so na sala yango na mboka mais ezala makambo mboka alba chez za la mboka musu ça dépend na Congo ndete na Congo na linga mwasi nanga ayoka te ken pia na sangsenga na congolaise mususu na ba ujana za mwasi mojana leko la fort mwasi ujana ngalinga pe na ba viana te ke na lingika afimo bo neti ngande na bo na zona otambo lingwa ngona ndeni de 1 partout na fanda na zalaka na batu de kokabwana ngana batu ezalaka ka emsu tokepe na batiki nga na parler na koti nde na kabwa na batu bon peut-être soko soli na ngato soli na batu na nga na fanda na bango entourage otuni bango ka est-ce que ken azala pe na vie ya moi chérie ba so entourage ton limite po ngao na tiki bino bozela nga na oya na kiosa moi bolingo mo bata na zana ngote ngazala na bango anati ya msusu ba ujana wana peut-être ya msusu Julius Malele azara mengaite ken ba komo banoko mela diamba poani bon soki balobi omelaka diamba ngo pe so okoti na bandako pe ya bato ebele na mboko okuta balona lonango ya na site moko touristique soki kana lobi site wana ba lobi bakangenga mbala mona ke prison intervention kute ya te ya na ba site moko boye pe babiloko wana okuta balona lona bakoloba na yo omelaka diamba me bakango te na diamba ngo neti ngande na boye diamba whisky na na melango te mais na sepela na vie na mopao mokonzi Koffi Olomide na blague ya saisanga onwale en tout cas tikali net hymne national et comme il faut net hymne national ba lo belango partout en tout cas mopao merci pour vie na mopao pena ebio fula batu tu ba bibi misu de comment on dirait menga misu na ngezala na ngoka bo nga bela ba malade ya misu depuis bo mwana bon misu na ngezala ka ezala moi rouge siko na 6h1 na lamka misu ngezala ka rouge c'est que na nwala na sia pongi de 18h soto kuta na miso ezalaka rouge c'est que na ucho no alekaka de lundi ti dimanche miso ezalaka rouge de na no alaka c'est que no ngona koma beta ngo ya tonga c'est que no ngo pene koma ya tonga na ya moto fandi boy na fini na zo fina ba ma ya no ngana na melano te okoto na taba Frank Stemai ba patcho refi po wana ba master otokola na bango ba yebiso ken abeta apena chimboki à l'aise amelaka bière na ye à l'aise mais noana whisky atushaka te ngapena noana whisky même yo okutanga place mo bwe na mela vin na mela ngo te eloko na sala erreur na vie na yebaka te ke komela bière eza faux na tushaka na tusha goût ya bière na tikala ya msu mutu mo bwe na melaka bière na tusha moi chimboki moi comment pesa nga posa ya mela chimboki mais nga eloko na décida eloko nyonso ya mabe o natikala ko mekate na ko mekaka ngo pe jamais na vie neti whisky ti batu bamelaka whisky na nga na yebi nde whisky ezala te pona loba na linga pe ko meka ngo pete fo whisky peza mabe yo mela no whisky kaka siko merci Ken Pierre de Rome Nasuka un mois dit batu balandi biso ko ba bonte non na ko lo baka Gloire Langi Ser Poli Lumumba RDC Monde Ser na mutete la de kala mingi te na Kinshasa balobi conférence de presse ya makasi
ba journaliste peut-être obengisa boye bofandi siko liboso ya mwana ya héros national moi ah nzambe jo wango kozala somme jo wango siko il faut ko bongisaka ba veste ya classique de bofandi siko liboso ya mwana héros national mutete la ya solo c'est Pauli Lumumba donc bakala mingi te awa masolo zo kende en tout cas Prince Yawe li Mr Vexas na pese bambote merci na yo Gloria merci na batutu balandi biso Coco Dilaso opéra wana pirvia yalinga te na Bill Clinton donc na moni mikolo pe moi dio moko salamia et comme Bill Fali Kofi Olomide faut ce qu'on a luka na yeba Bill Clinton yepa koti na kati ya place wana kasi rezo anati Bill Kofi Fali Poupa pour les ala mikolo pena que non Fali aza pena na tourner am so memi pe Bill comme invité on s'en comprendre pour Bill azalaka poli envers ba vie na yi Bill a respecté Wera respecté Kofi donc ayebi osola na ba vie yango na senga ki Fali na bi praise nengo kenda mo ba tourner belé bongo memela biso pe Bill comme invité kaka donc ça la biso toujours bien. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. C'était la Ken Piana Pitopalo. Merci à tout le monde d'aller brancher. Merci à Yagi Bokole. Merci à Vegote Mascat, l'homme ingénieur de banque. Et merci à Domo Patas. Respect à toi. Merci à désolé à mon agence privée. Maman Méline Zembatous Pepe Lambetolo. Merci à Sylvie Jolum Sungai, Maman Dan Chako. Merci aussi à Maman Brigitte Ramazani, Maman Betty Menaka, Maman Francine Kabéjo. Je vous salue tout de voix de Glolang. Merci à toi, Soudan Arabi. Je vous aime beaucoup. Tout le monde va qui branché dans la carte Afrique Info. Glolang de retour avec force. Merci beaucoup, le tout sauveur de l'humanité. Le 17 octobre. Merci avec Capson qui est là, avec Roger Kikan. Merci à vous tous. Là, vous êtes prochains. C'est le tout prochainement. Bye bye. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino bakongole nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungie mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo
ndeko na yo na Kinshasa ato vali na poto ye akozwa besoin de santé à l'aisement calmement sereinement ba Colette azui solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na mutuelle misunga tembezali ezate? Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura